même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi le tout-puissant. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le tout-puissant. La mani révélée, Maranatha, Mokoteza Mokola, Mokoteza Mokola, Azali Kotia Kozala Te, Yende Nyonso na biso, Yende makasi na biso, Desambo tokotombola nani, na Desambo tokobomba na wapi, na Desambo tokobomba na wapi soki na yote, na ba problème na biso tokobomba na wapi bien soki na Tuna na biso tokobomba na wapi soki na yete. Yende nyonso na biso bene. Yende nyonso na biso nzambe. Aza nyonso na biso bene. Aza nyonso na biso bene. Aza nyonso na biso bien-aimé. Tozo poussa na salle les rois des rois, la manne cachée, le tout-puissant, il est le roi Jésus. Papa, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te célèbre. Adonai nazotombo lokola nzambe mosusite, tombola nzambe, tombola nzambe, oya pesi opema tombola ye, oya pesi opema tombola ye, nzambo apesi opema tombola ye. Nzambe apesi biso pema bien-aimé, oyo apesi biso makasi na nzoto, oyo apesi biso pema bien-aimé. Soki tokotombola ete tokotombola nani, bozalisi ya likolo na se, bozalisi ya likolo na se, bozalisi ya likolo na se. Adonai, le Dieu de tout le temps, abengai na bakombo nyonso, nasambisi oka kotobela ye bien-aimé. Na invité okana ngolo kotobela na biso nzambe. Naza na masolo te okobeta no adeur ya nzambe ezali te bene. Loba liloba moko oyo kozoleka nata koleka pamba. Elebe loba ta liloba moko. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Nzambe makambo makasi, nzambe asali bomo na biso. Wazobatela sante, azobatela bana, azobatela ndako. Oya komisi ngai na yo bene mekasandela yo. Ebele bazolela bakundi mibali misusu bakundi basi bakundi bana mengai na yo nzambe asali biso ngolu fandelani ya kokota 2023 akopesa nini nyonso toza na weza ya ye toaneloka kopesa koloba na ye merci te ngai na yo topusana kato ebisoki aza malamu bene mepusana na que Seigneur tu es bon. Mon Dieu tu es bon. Papa la boy kusala ba veni na boy kusalisa maloba nkolo boy kusalisa maloba mususu esimi motema na yo te boy kusalisa maloba mususu esepelisi motema na yo te soki na koloba liloba moko oyo kotikala soki na koloba liloba moko yesu okoyebisa kaka te mon Dieu tu es bon Adonai Maranatha oza malamu le tout puissant oza malamu le roi des rois oza malamu oza malamu oza malamu mpona libota nanga oza malamu mpona bana nanga oza malamu mpona bomoi nanga oza malamu na ministère nanga oza malamu nzambe délivrance nanga nakokisa na nani nazalisa likolo nakokisa na nani nasalisi bandeko po toloba kaka merci nasalisi bandeko po tozala kaka reconnaissant ngonga na ngai pamba yesu nabokolekisa ngonga na ngai na masolo ezongatina nabokolekisa ngonga na ngai na kocola nabokolekisa ngonga na ngai na kolangwa nasalisi bayende bene baoya yo bayebi yo nzambe yo po oyebi bango baoya yo bakoleka live ote nzambe baoya yo bazalaka na plaisir esika batombolaka yo nasalisi bango baoya yo yesu po tolobelo quelque chose na butu alelo tolobi merci mokonzi alolo oza nzambe Adonai oza nzambe Maranatha oza nzambe mokeli ya kokama oza nzambe qui est comme toi Adonai qui est comme toi le tout-puissant qui est comme toi le roi des rois la main cachée Yahweh nzambe na bilaka
Yahweh mozalisi likolo na se. Yahweh longa basantu. Yahweh maranata. Yahweh le tout puissant. Oza nzambe. Ebongwani te. Lelo lobi libia na libelo kotika la nzambe. 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 Oza nzambe ponanga. Oza nzambe pona bayenge bene. Oza nzambe pona bamure na yo bamurezi na yo. Bao balingaka yo Yesu. Bao balingaka yo nkolo balingaka esika bazotombola yo. Bao ya yo baza na marke na yo nzambe. Balukaka esika bazosanzola yo. Bao ya yo Yesu mosula. David alobi osalaka ngai esengo. Ntango balobaka na ngai kote na ndako ya nzambe. Moi aussi esalaka ngai esengo. Soki naleki nakuti bayenge bene bazosanzola papa. Bazosanzola papa epesaka nga mposa kobaluka na mabele. Epesaka nga mposa kobina sentire ekatana. Epesaka nga mposa koganga lolo yokanga. Epesaka nga mposa koloba ete oza nzambe. Epesaka nga mposa koloba ete oza elonga. Epesaka nga mposa koloba ete oya bikamwa. Epesaka nga mposa koloba ete oza makasi. Mokonzi ya bomoi oza makasi. Adonai oza makasi. Maranate oza makasi. Oza nyonso mpona ngai Yesu. Merci mpona bamoma oyo yosali biso ngolu ya kokutana. Merci mpona akorde biso Seigneur. Akorde biso présence na yo. Merci mpona après-midi ya lelo. Merci mpona butu ya lelo. Merci mpona journée ya lelo. Tolamukaki lokola bakufi nzambe mpo tolalaki lokola bakufi. Tolamuki bainora na ntango toyeba ite tokolamuka. Kasi osali biso lisusu ngolu mokonzi na kokama. Obakiseli biso lisusu jour moko likolo na bajour oyo toza nango. Obakiseli biso lisusu balisusu mbula moko likolo ya bambula oyo toza nango. Yango tolobi merci. Yango tolobi merci. Yango tolobi merci. Adonai tolobi merci. Maranatha tolobi merci. Tout-Puissant tolobi merci. Le roi tolobi merci. Merci pour la pema na bomoi. Merci Adonai pour la pema na bomoi. Merci ebele bazongisi molimo mpona biso tofuti yo nini. Tofuti yo nini nzambe alola. Tofuti yo nini mokolo. Ebele bazolela mibali na ngongo Yesu. Mibali babungisi basi. Bazongisi molimo epa na yo basi bazongi babungisi mibali. Yesu bana babungisi bayaya. Bayaya babungisi bana. Tosangani Yesu. Na ndeko sami de Jésus. Mpona koyebi biso toza malamu. Bamoureuse de Jésus. Bamoureuse de Jésus basangani. Bamoureuse de Jésus po ete azalaka kaka moko. Nzambe zwa lokumu. Adonai zwa lokumu. Maranatha zwa lokumu. Mokonzi akokamwa zwa lokumu. Elika basantu zwa lokumu. Le lion de la tribu de Juda. Tozotombola yo. Tozotombola yo nzambe na banzambe. 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 Papa Sami de Jésus. Ndeko Sami de Jésus. Tombola nzambe wana malamu. Tombola nzambe wana malamu. Waka kombo na ye pamba te. Po ete aza na yo. Yoza na ye. Ndeko Sami de Jésus. Tombola nzambe wana. Nzambe ya bokasi nyonso. Oyo abatela yo. Na bapiège ya banguna. Butu na moi. Nzambe wana azopesa kimia. Na kati ya motema na yo. Nzambe wana azotambwisa baprojet na yo. Nzambe wana azobomba yo na tia loboko na ye. Azobomba yo bien aimé. Tozokende ka kotombola ye. Aza malamu. Bien aimé lobaka koloko moko. Kolekala te son loba quelque chose. Nazo loba nzambe aza malamu. Aza malamu. Aza malamu. Yonde nzambe abanzambe. Yonde nzambe. Yonde nzambe abanzambe. Yonde nzambe. Yonde nzambe. Yabanzambe. Yonde nzambe. Yoka. Abashate Yoka. Nzamba lobi recommandé ton sort à l'Éternel. Alléluia. Et il agira. Tozali awawa pona nzambe. Nzamba lobi ete eloko moko te etikala koleke na nguya. Eloko moko te eza na likolo ya bokasi na ye ya bonzambe. Alors que tozobondela Nzambe azali kata biso elongo.
Mozobanda kopesa ba requête na biso moko na moko to kobondela pona singi na moko na moko bandeko bakangaki na mikoto bani na bano na mama na ngai oyo numéro na tuki na 1385 na suka mama pesa requête na yo pesa requête to bondela pona singi na yo to banda ko avancer ni mwana merci rebasta terele kombo la ngai mama Efrazi bakolo requête na ngai eza boni kobondela Nzambe mpona misala ya maboko na ngai misala ya ngai emarchaka te nazoluka lokola naoluka te naose sacrifie nde naza boye kutu naobongama mpona kolala na mosala naolala soir même libanda me na profita na misala ya maboko na ngai te ozwaka mbongo boye futika bafacture omona mpenza osi mbongo me okamwaka boye otika lisuma otikaka maboko pamba na compte na ngai eloko ezalaka te eloko ezalaka te baniongo kutu don na defaka kutu moko defa talaka siko mutu oza na Canada ozomona mpenza baninga nde baoseretrouve me oyo ozoseretrouve te deuxième mwana na ngai ya mwasi ya liboso kobondela mpe mpo na ye abalaki j'espère passer Sherba ayebi nasi na partage na ye likambo wana famille na ngai en tout cas mabala ezalaka te banda biso tokola totikala komona te ke mwasi mpenza abala mariage kaka sauf ngai nde papa ya mwana na ngai wana abalaka ngai apesaka mbongo mpe apesaka kaka kutimika nde ezalaka apesaka biloko apesi mbongo na kenda ndenge mwana na ngai aza donc moto abalaka kanga alors mwana na ngai ntango abali asali mpenza mariage donc ahonore famille mais baproblème eye na nsima donc bambongo ngo bamiongo moko akota ye moko ayeba akuti te mbongo wana aza nango nini donc na mboka Kinshasa so otali moto aza na niongo deja ya $9,000 $10,000 asa nango nini eyebana te ye moko abi mama nga mpe nao comprendre na ngai te mbo yango so nazo yango ndenge nini ozomona alors makambo wana kata nga na ndimaka akenga na lobi te nga nazwa bato ndambu na banda koputa papa na ye nani mobali na ye mpe azwa bato ndambu papa lekinge mpe azwa bato ndambu nga kata na bandika kofuta bambongo wana misala ya maboko na nga nyonso ekao misala ya maboko na nga ekao en plus na ngai aloba lisusu mwana ngai ya mibale azalaka evangeliste aobela makasi mwana nga mpe ya suka avant-hier bakangaki ye bon selo leki na nga alobaki amelaka diamba te mais bakutaki ye na diamba na maboko na groupe bano bamelaka diamba bakangaki ye alalaki na force na Kinshasa na Kasavubu wana babimisaki ye elobi donc mutu na nga nde eza boye Nzambe ka ye mo apesanga kimia alors priya na nga ezaka Nzambe asalela nga ngolu na ye na libota na nga nalobaki mwana mabe akoki kobima te nga na mosali ya Nzambe naloba ngonga Nzambe akopesa nga mwana mabe te mpo na ta nyonso to banda bolenge na nga nasaleli Nzambe na moma oyo nakomi kopema donc nabanda kokuta na makambo ya makasi eza normal te eza normal donc wana mpenza na posa ya mingi ya prière nga moko mpe nalala na lota ya bandoto ka ya kufa ya mabe mpenza nazaka na kimia te ok Nzambe azolokumu ouais ndenge toyoki sujet ya mama Sharouf pa oui Mame Frazi oui Mame Frazi na Canada tozobondela mpona mosala ya maboko Nzambe alobi ete na kopambola misala nyonso kosala ya maboko depuis ekokende liboso alobi ete c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait souffre d'aucun chagrin. Nzambe ka pambola na kati maloba te nasala ke fort na soutenir misala Nzambe pona yebi misala Nzambe donc eza lokwa dona ngai pasteur Sherba za yebi eza dona ngai donc nalinga ko soutenir pona yebi bisika nini o nga nazwaka so nazo soutenir misala Nzambe na mona apenzaki atata na zali na Luanda wana na banda omona ki so na soutenir misala Nzambe nazo mona mwa avantage
mais awa na soutenir penza na zo soutenir donc on dirait barrière mo te mali nga nga to na voyage même ça ka pona soutien makamwanzana mais ce ko awa na zo ça na ndenge nyoso mais barrière etelemika liboso na nga en tout cas nzamba yo kanga mawa vraiment bunda tobonga na nzambe nzamba lobi akupambola nyonso ya biso ekokende liboso bisika o vie ya mwana ya mama eza kokangama bisika nyonso vie ya mwana mama ya mwasi libala mariage vendu dans le monde des ténèbres kasi nzamba lobi ete il est le Dieu qui restaure il restaure azongisaka nyonso oyo ekufa to ebeba kala tobona na nzambe barrière nyonso etelemi nzambe azoloba qui est Zorobabel oyo etelemi liboso nanga tu seras aplani tobondana na nzambe oyo nyonso etelemi na bomo ya mama na bomo ya bana mama na kati ya vie ya mama ya sécheresse ya pauvreté esprit ya pauvreté esprit ya balia wana soit lokola tisio likambo na yo na
au nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Aza la solution ya makambo na yo nyonso. Amen. Amen. Nzambe oyo ase souvenaka na basali na ye. Nzambe oyo ase souvenaka ata na bolamu moko oyo mosali na ye asalaka. Amen. Sikete ase souvenir ata na eloko moko sepesa motema na Nzambe. Nzambe a résoudre ba solution nyonso ya yo. Soki ezalaki balie ya famille, soki ezalaki balie ya quartier, soki ezalaki maloba mabe oyo es'impose likolo nango, na yeli yo Nzambe ya solution oyo osalelaka. Na yebi soki Nzambe na yo apesaka biyano ya makambo nyonso. Maloba ya batu, Salomon alobi ete ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a redressé cette femme-là qui était courbée depuis 18 ans. Atako makamambula na yo, atako bapasi na yo ezaki courbé par rapport à maloba mabe ya batu. Za na ye lion Nzambe o azala maloba ya ko redresser nyonso o ebebisana ki na kombo na Yesu Kristo. Nasengi lisusu nasengi na mama oyo nimone suki na 363 afongoli micro pour na kiazo bonda na biso pesa siji na yo et puis mutarolanda oyo na je crois numéro ya France to ya Belgique j'espère et suki na 5 ans 9 nde akolanda lisusu oyo ya 363 apesi keke to bondeli. Merci. Bonsoir papa, mama Fifi hein. Bonsoir ma Fifi. Mama Fifi. Tazo singaka Nzambe vie spirituelle na ngai mata lisusu koleka Nzamba bundela biso peka na kata famille abundela mabibota na biso kaka donc on a quoi kolobaka yango wana. Amen. Amen. Tozo bondela pona Nzamba saelanga susu koleka vie spirituelle vraiment mata su makasi. Amen. 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 Yes, Amen. Tozo bondela pona mama Fifi ye asengi requête, asengi prière. To bondela pona Nzambe na faveur na ye, vie spirituelle na ye ezala stable, stabilité spirituelle.
Yaya Tombula Mungu, Bondela Pona Mama Fifi, stabilité spirituelle, Zambe avant de s'anger, a augmenté encore vie spirituelle à Naye, na comme l'esprit se bondeli, alléluia. Mama Fifi yawe mama Fifi alinga bonza bomo ina ye Yesu kona kosalela yo nzambe asengi omatisa ye badimension Yesu yawe bando matisa badimension na bomo ya mama Fifi bando kosembola loboko nzambe c'est pour ton intérêt c'est pour ton intérêt pour ton intérêt pour ton intérêt pour l'intérêt de ton travail c'est pour ton intérêt c'est pour l'intérêt de la royaume nzambe loboko nezala mokuse te kona kosimba bomo ya mama Fifi esika zali mama Fifi banda kosanti présence na yo esika zali oketopie mama Fifi banda kosanti présence na yo na kombo na Yesu Kristo nzambe badimension molimo fongola mama Fifi dimension molimo fongola ye matolo molimo Yesu masiya yawe monisa ye barevelation nzambe kotisa barema kati ya bomo ina ye pesa ye posa Yesu ya koluka yo nzambe pesa ye posa ya kolongola na se ya makolo na yo Yesu mama Fifi amona nkembo na yo mama Fifi amona nkembo na yo mama Fifi amona nkembo na yo ndako na ye mona nkembo na yo libota na ye mona nkembo na yo manifeste to na bomo ya mama Fifi manifeste to na bomo ya mama Fifi nzambe likama manifeste to le tout puissant manifeste to le roi des rois manifeste to la manifeste na bomo ya mama Fifi mwanza mona nkembo na yo ya mwana nkembo na yo ya mwana nkembo na yo yawe manifeste to nzambe manifeste ta fungola banzela na ye Yesu fungola banzela na ye nzambe fungola banzela na ye nzela libala efungwama nzela voyage efungwama yawe fungola Yesu nzela commerce efungwama nyonso ti ya bomo na ye ezala ouvert au nom puissant de Jésus-Christ presse Yesu baprojet na ye c'est toi qui sonde le rein c'est toi qui sonde le cœur nzambe biso toza na eloko akopesa mama Fifi te soko présente recette na ye ta na yo te mokodi toza na eloko akopesa ye te toprésente yo mama Fifi kolosala engolu voyage efungwama nzela ya voyage efungwama na kombo na Yesu Kristo libala na ye efungwama nyonso telemaki na bomo na ye etambola bibele bisinga na ou 2 ou 3 sont réunis à ton nom Timoda et puis bibele yebisinga bato mibale soki basangani mpona kosenga eloko Yesu epana yo nzambe na kombo na Yesu epesameli bango nasengi voyage efungwama na kombo na Yesu na bomo ya mama Fifi c'est ta parole tu es toujours derrière ta parole Seigneur pour l'accomplir nasengi kimia na yo na famille ya mama Fifi c'est ta parole na kombo na Yesu nazosenga olobaki soki tokosenga na kombo na Yesu toza na kondima topesameli biso bomo ya mama Fifi na maboko na yo libala mama Fifi na maboko na yo voyage na ye na maboko na yo ndako na ye na maboko na yo baprojet na ye na maboko na yo nyonso ya mama Fifi na maboko na yo baporte efungwama bile yebisinga soki porte moko ekangami seke mosusu elingi efungwama baporte nyonso ekangama na bomoi na ye nzambe ezala na volonté no ekangamaki me baporte nyonso ekangama na bomoi ya mama Fifi oyo eza na volonté na yo te yawe na kombo na Yesu nalobi mpe na kombo na Yesu nabakisi na kombo na Yesu nzambe yo oyebi soki biso soki tokosenga na kombo na Yesu tozala na kontina te tosi tozi toye kosenga na kombo na Yesu kimia na bomo ya mama Fifi kimia na bomo ya mama Fifi bato nyonso baa baniongo na ye Yesu bakanisa ye bato nyonso bakima na bambongo na ye Yesu nazobonda na kombo na Yesu bazanga kimia baluka ye na kombo na Yesu baluka ye na kombo na Yesu akozanga te kotatola yo akozonga mpona kotatola yo akozonga mpona kotatola yo bato nyonso bakima ye na bambongo bato nyonso na lobi bien o bakima ye na mbongo nazosenga na kombo na Yesu bazanga kimia na kombo na Yesu bakanisa mama Fifi na kombo na Yesu babenga ye Yesu na kombo na Yesu voyage nefungwama na kombo na Yesu makambo na efungwama na kombo na Yesu ndako nepambolama bandeko na ye bapambolama yawe pesa solution na baproblème na bango
Tolobi bien na kombo na Yesu. Tolobi bien na kombo na Yesu. Oh, tu es toujours derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Yo moko muto senga bisoto senga yo na kombo na Yesu. Et puis toza na kondima ke to vu yango. Tama fifi ya yo pesi na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu. Nzambe na suti pour akoloba na bomo ya mama fifi lokola mosali na yo. Nzambe yo biso. Shalom. 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 Oui, maman Passi na Brazzaville, hein. Après nazo pe sa requête na nga prière. Amen. Oui. Oui, nazo senga prière pour na voyage nanga. Complication eza mwa mingi. Eza kaka lelo lobi yango na sengi Nzambe afongola. Ote nyonso eza bloqué. Ayeba na ko débloquer yango. Ozali yoka mama, ozali na ozala passeport per manawana? Oui, ezali. Zwa ngo sima na boko wana tu wana biso to kobondela pona. Zwa sima na maboko to bondela. Tozana Nzambe oyo azana ba Nzambe o asalaka. Ce qui s'il y avait des complications, il pas ya Nzambe complication mon côté ezalaka. Nzambe lobiete akomema bino d'élévation de gloire en gloire. Aussi wana maboko. Si na simi papa. Ok. Biso tozo bondela. Wana biso tozo bondela yo fongola passeport bisiko babeta ka visa fongola na page ceux qui passent pour sa vierge, ceux qui n'ont rempli, parce qu'il faut viser kota simba yango fongola yango. On a biso na mama tozo bondela na bande konos bazali awa déclarer passeport wana kota visa. Passeport wana ezo le pesama. Visa ya lo 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 le pesama. Lo le fumama. Na faveur mama pasi na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Tozosenga na kombo na Yesu. Tolobazo beta seke tosengi na kombo na Yesu. Mama pasi aza na besoin longwa mboka azalaki mesika oyo mema yo. Nzambe ba démarche na maboko na yo. Mutu azosala ba démarche wana na maboko na yo. Nzambe yoza Nzambe likolo na nyonso mona kesiko biso tokoli komona te. Adonai tozotika passeport wana na maboko na yo. Yawe fongola visa molimo pesama lole akorde visa ambassade nyonso tu oyo ye akotisaki ba démarche lola akorde visa na kombo na Yesu. Tolobi bien na kombo na Yesu. Nyonso tozosengaka na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu nde tozwi makasi. Na kombo na Yesu nde tosengi Nzambe tozwi. Na kombo na Yesu tozosenga visa na passeport. Tozosenga nzela ya mama pasi efungwama. Nzela ya mama pasi efungwama. Nzela ya mama pasi efungwama. Nzela ya mama voyage ya mama pasi efungwama. Na kombo na Yesu Masia akozanga te kotatola yo Nzambe. Mama pasi akozonga po otatola Nzambe na yo. Akotatola lundi miracle. Akotatola ba journée ya lundi miracle. Akotatola ba lundi miracle. Yawe yo lobi tosenga na kombo na yo. Tosengi na kombo ya pasteur Cheribente. Tosengi na kombo ya pasteur Amosi te. Tosengi na kombo na ngai pe mama Telema te. Me biso nyonso toyoka na kombo na Yesu. Tosenga na kombo na Yesu. Tovandika na makomi wana kololo oyebisi biso na makomi. Olobi tosenga yo eloko na kombo na Yesu. Tosengo eloko na kombo na Yesu. Papa biso toya kaka na verset wana. Tozosenga visa na kombo na Yesu. Pona mama pasi visa na kombo na Yesu. Tosengi nzela voiture ya voyage efungwama na kombo na Yesu. Tosengi nzela voyage efungwama na kombo na Yesu. Tosengi nzela voyage efungwama na kombo na Yesu. Voyage efungwama opportunité Yesu. Opportunité. Na condition na avion na kombo na Yesu Kristo. Na condition na avion na kombo na Yesu Kristo. Soki passeport wana mokila molili balobaki ete ekozwa visa te na pesio visa ya lola na kombo na Yesu Kristo. Bisika oyo diable a déclaré maloba ya mabe po na déplacement na yo. Biso tozaka na kombo na Yesu. Tozana mai te, tozana mafuta te. Tozaka na kombo na Yesu eleki banguya nyonso. Na tato Nzambe na lola. Na kombo na Yesu Kristo. Alors que vous êtes
imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons par mon nom Jésus-Christ et les malades et les démons vont quitter. Kaka na mouya na komo na Yesu Kristo. Na pesi voyage wana na komo na Yesu Kristo. O nyonso avec hauteur ya blocage. Quelle que soit forme na yango, quelle que soit grandeur na yango. Na baby si misala bango na kombo na Yesu Kristo. De la même manière aussi mi passeport wana. Si quand tu passeport wana l'autre fois quand tu vas toucher ça et que ça pour que eza na visa na kombo na Yesu Kristo. Par le nom de Jésus-Christ. Na kondima nyonso to bondeli na yango ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nasengi lisusu na mama oyo nione suki na 45 59 na suka soka za na biso afungole micro to bondela soka za na CG. Amen, pastor. Amen. Amen. J'ai exalté, mais nakumbisika Nzambe parce que nayebi ndenge tosangani awa oyo nyonso Nzambe asi apesi biso. Amen. Amen. Sala ezaka ndima. Amen. Tolinga po toza na posa eloko po tolingi Nzambe na biso eloko. Tolinga la Nzambe vraiment po tosala o makambo Nzambe osenga biso. Amen. On est important la vie. Amen. Ok, Nzambe zo lokumu. Nzambe loba mama. Bandeko ba na TikTok so baza na CG bakokoma. Bandeko ya TikTok soki boza na CG bokomi ekozala tokotanga yango a partir awa mama kotanga tokobonda pe pona. Mama loba. Et on a l'ingénieur le pasteur maman oya ucho ba pona makamba voyage et ça je na oyebisa ye o Nzambe lobi pona ye. Amen. 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 Nzambe zo lokumu. Nzambe zo lokumu. Amen. So message ezali moto tozo message a obenga pasteur Chériba. Obengi pasteur Chériba bo partager message et puis pasteur Chériba okomisa ngo pa mukolo na. OK. Merci maman. Ndeko aza likolo oyo limoni soki na 59 21 soki aza na biso afongoli micro soki aza na sujet tobondeli mpona yango. Je crois Azate. Bonsoir. Oui. Non, je suis là. Ouais. Alors, mon sujet, c'est j'ai un petit problème avec les papiers. Écris le nom, s'il vous plaît. Adassa. Sœur Adassa. Papa, moso koma bakomboko. Pose la rapidité de prière, hein? Oui. Alors, c'est un problème de papier. Voilà, que Dieu me fasse grâce que je l'ai fait. Parce que la seule que déjà, la démarche, mais ils vont traîner, c'est compliqué. Ils ont du là et tout. J'aimerais que vraiment que Dieu me fasse grâce et que, voilà, qu'ils aient accéléré. Et puis, j'aimerais avoir ma maison et puis un bon travail. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va prier pour la sœur Adassa, pour les problèmes de son travail, que Dieu lui donne un bon travail, que Dieu donne des papiers pour que à sa sortie, très bien le ligne Sengelami. Alors là où tu es, je vais vous demander que tout le monde de la CG, le coup là, ils ont CG na biso. Alors tout le monde a pour Nzambe, ceux qui ont dit félo, ceux qui ont dit pékité la mouille, ils ont fait la mouille, ils ont pékité la date, ils ont mis candidaté. Ils ont pékité la date, ils ont d'accouté, ils ont pékité la date. À sa sortie, comme il faut une activité au cours de la misala,
nzambe alola adekante solution wana na kombo na Yesu Kristo bondeli. Alléluia. Na kombo na Yesu Kristo Adonai, Kotika Sera Dasa na maboko na yo. Seigneur, je te présente ma fille Adassa. Je te présente ma fille Adassa, Adonai Nzambe. Je te présente ma fille Adassa, Nzambe loboko no anguya na misala Adassa. Loboko no anguya na misala Adassa, Nzambe. Yawe nazokota na prophétie onkolo. Na tolo na sosala bato ba miracle. Balingai balobaki akobonga te bazokata ba trompe. Na tolo na se kolo yo zongisa ba trompe. Na prière atolo na se Nzambe yo pesa mikanda. Na bato bazanga mikanda. Na prière atolo na se yo balisa bato Nzambe. Bao bavanda babota mobala linga koyoka tali solo ya libala te Nzambe yo balisa bango. Nzambe atolo na se na ebike yo salaka mokonzi. Na eko présenter au dossier Adassa. Nazo présenter ngo na ye nango na trône na yo. Yesu na kombo na Yesu. Papa tozo senga kaka na kombo na Yesu. Na kombo mosusu te. Yo lobi soki tokosenga na kombo na Yesu epa na yo ekopesama. Yawe Nzambe ya lola. Loza katango noso na sima maloba na yo na kokokisa. Dossier Adassa liboso na yo. Dossier Adassa liboso na yo. Adonai dossier Adassa liboso na yo. Ba démarche noso asali liboso na yo. Yawe Nzambe nazo ke lobimisa dossier na esi keza na se. Nazo tombola ngo likolo ba dossier nyonso. Nazo tombola ngo na kombo na Yesu. Na lobi bien Yesu na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu nazo zwa dossier Adassa. Nazo tombola ngo likolo. Nazo tombola ngo likolo. Dossier Adassa Nzambe. Demo eze ebele nkolo. Demo eze ebele Yesu. Demo eze ebele résultat na dossier Adassa. Yawe kota likambo Adassa. Yoloba kesika to nyati epesa melibiso. Ya nyati mabela France tike pesa melaye. Anyati 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 mabela France tike pesa melaye. Na kombo na Yesu Kristu. Na kombo na Yesu Kristu. Adassa nyati mabela France Nzambe. Tozo senga na kombo na Yesu. Tosengi mikanda na ye na kombo na Yesu. Tosengi mikanda na ye na kombo na Yesu. Tozo matisa dossier na ye likolo na kombo na Yesu. Tomatisi dossier na ye likolo na kombo na Yesu. Tozwi yango na sesi kezalaki. Tomatisi yango na likolo. To kombo na Yesu. Makila na Yesu masia na dossier Adassa. Makila na Yesu na dossier Adassa. Makila na Yesu kolo. Makila na ye na dossier Adassa. Ora basaka ya mama Adassa Esther. Lobo seka ya mama. Makila Esther na maboko na Yesu. Bosi Esther na makila na yo Nzambe. Dossier Adassa na makila na yo. Na makila na yo. Na makila na yo. Adassa longa. Adassa longa. Alonga na kombo na Yesu. Akozanga te kopambola yo. Tozo senga na kombo na Yesu. Tosengi na kombo na Yesu. Tozo senga ka na kombo na Yesu. Papa toye liboso na yo na kombo na Yesu. Dossier Adassa yango yo kolo. Dossier Adassa yango yo Nzambe. Yawe nyonso na kasima ya maloba na yo na kokokisa. Toye na dossier Adassa na kombo na Yesu. Adonai na kombo na Yesu. Toye na dossier Adassa na kombo na Yesu. Toye ko présenter au dossier Adassa na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yesu na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yesu na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo mutute na kombo na Yesu. Toye na dossier Adassa. Liboso a trône na yo. Liboso a trône na yo. Na kombo na Yesu. Yawe yo kamawa. Yawe yo kamawa. Yawe yo kamawa. Yawe kota sika dossier Adassa ezali. Bandako traité dossier Adassa. Losaka ya mama demwa yawe demwa na pesa bo demwa ezebele Nzambe. Résultat malonge bima. Résultat malonge bima. Résultat ya malonge bima. Adassa zonga kotatola yo. Adassa zonga kotatola yo. Adassa zonga kotatola yo. Adassa zonga kotatola yo. Toye na Adassa na trône na yo. Toye na dossier na ye na trône na yo. Toye na problème na ye na trône na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu nde tozwi lobiko. Kaka na kombo na Yesu nde tozwi lobiko. Kaka na kombo na Yesu nde tozwi lobiko. Kaka na kombo na Yesu nde tozwi délivrance. Délivrance totale. Na dossier Adassa nkolo. Yahweh, tokozanga te kopambola bunzambe na yo. Sois béni le roi des rois. Merci Saint-Esprit. Merci parce que nous accordé carte de séjour na kombo ya Adassa.
La boutoua lelo. Eza validé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Na maman a déclaré maloba pour na sœur Adassa. Na maman a déclaré maloba pour na sœur Adassa. Yawe nzambe ya lola kolo na ye na dossier Adassa na trône na yo na kombo na Yesu. Tu as dit dans ta parole nyonso tu otoko senga e pa na yo nzamba lola na kombo na Yesu toza na kontima ke pesa meli biso nzambe biso tozu dossier Adassa oye umeli dossier Adassa o azomona clarté dossier na yo asali asali déjà ba démarche nyonso kolo asali première pas tozu dossier ya sœur Adassa to ye nango na trône na yo nzambe to ye nango na hôtel divine to déposer yango liboso na yo to sengi demande ya carte d'identité ya Adassa dans 2 mois na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Adonai tokozonga pona kotatola bonzambe na yo tokozonga pona kosenga merci tokozala vraiment reconnaissante epai na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth biso sotolobi 3 fois amen amen amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Et Tikaline de Komoko ya 60 vers 10. Yalila. Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. TikTok, bana requête. Non, juste de prier pour les enfants aussi. C'est qui le nom, s'il vous plaît, madame? Lila. Ah, madame Lila. Oui. Le requête est qu'on puisse prier pour tes enfants. Non, pour tous les enfants. Ah oui. D'accord. On va prier Dieu pour merci. ta maison, c'est ça. Pardon? On va prier pour les enfants, pour ta maison. Non, pour tous les enfants. D'accord. Tous les enfants. On va prier pour notre sœur que Nzambe a tout bonheur Nzambe Nzamba batila bana nyonso Nzambe asaila ngolu Nzambe abatela alongola mabaladi alonga bepidemi bamepepe nyonso mabe eyaka na bafeda neli kona bana na kombo na Yesu Kristo tobondeli alelo bondela na Nzambe maboko na yo abaskatere besato tozokikanda kuna mama na maboko na yo Nzambe na lolo nyonso ya maladi ya bataki ya monde atenere de musika na kombo na Yesu makomi ayebisi biso ke bana bazali pamboli oyo ekoki epai na yo Adonai telema yo nzambe abikamwa maranata telema na yo mozalisi ya likolo na se le roi des rois telema na yo nzambe na ndako ya lila nazoplante kwa ya victoire na ndako na ye esika bana ne bazali esika mobali ne ezali esika ye moko azali Adonai sembola loboko na yo nzambe mipepe nyonso tufo nyonso ekobeta na gauche ekobeta na droite nzambe emona bana te na kombo na Yesu na zikiki bana na ye na makila na yo na zikiki ndako ya lila na makila na yo na porta ndako na ye Yesu na tie makila na yo kodo na tie makila na yo po te aja kufa kokota te visitation moko ya monde ya ténèbre ekokota te ekokota te na butu na moi na kombo na Yesu Kristo bana lila na makila bana ya lila na makila ndako na ye na makila mobali na ye na makila bomoi na ye moko na makila musala na ye na makila baproje na ye na makila nyonso bomoi ne na makila makila Yesu masi eganga na bomoi na ye makila Yesu masi eganga na bomoi ya bana na bengani maladi na bengani nyonso bokeseli bataki nyonso tu nzambe ekouta na gauche na droite ekutana na présence na yo na kati ya ndako wana au nom puissant de Jésus nazokota na ndako ya lila na molimo nazokota na molimo Yesu masia nazokota bati ba ange miti service kosi na yuda nzambe toke kosala
la prière nzambe na lola ya peinture ya molimo mosantu to banzo pakola makila na Yesu Masia na ndaku na ye makila na Yesu Masia partout makila na Yesu Masia na toilette na cuisine makila na Yesu Masia na ba chambre makila na Yesu Masia partout esika nyonso tu na ndaku alila makila na Yesu marque de Jésus Christ to tia marque de Jésus Christ esika Yesu arenyaka molimo mokote arenyaka na kombo na Yesu Kristu 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 marque de Jésus na bana moko na moko Yesu nazo tremper bango na makila na yo sécurité céleste na kombo na Yesu na nzela na makila sécurité céleste Yahweh nzambe na lola Yahweh longa basantu Yahweh maranata mozalisi ya likolo na se toye kaka na kombo na Yesu toza na kombo mosusu te bobele na kombo na Yesu nde toye liboso na yo bobele na kombo na Yesu nde toye kotika na kumba linda na maboko na yo bobele na kombo na Yesu toye kodepose basusi na ye na maboko na yo bobele na kombo na Yesu baproje na ye libala na ye mobali na ye ndaku na ye sécurité na bango na maboko na yo Nzambe bobele na kombo na Yesu toye kozongisa bana nyonso moko par moko na maboko no makila na Yesu Masia bana bakotia matami na bango Nzambe yo batela nyonso kozala basije ya diable nyonso kozala basije ya Nzambe na lola neutralize force nyonso mokila molimo neutralize force nyonso satanique neutralize force nyonso ya ténèbre ekelele moya bana nyonso Nzambe na lola tobondeli na yo mokonzi na lola Nzambe tobondeli na yo Nzambe mokonzi na lola tozo neutralize bamakanisi nyonso mokila molimo je neutralise toute force satanique je neutralise toute force diabolique dans la vie de ces enfants dans la vie de ces enfants c'est que le diable a prononcé Seigneur nous les rendons nous par le nom de Jésus avec la foi et la conviction. Je veux prier. Tu es un Dieu qui fait des choses extra. Dans le nom de Jésus-Christ. Maman a déclaré ce pour madame. Nzambe elonga nzamba bikamwa na ekotika ya lila na maboko na yo. Yawe na ekotika ndaku na ye na maboko na yo. Na ekotika bana nyonso tu na maboko na yo Nzambe na lola. Na ekotika mobali na ye na maboko na yo. Libala na ye na maboko na yo. Ba projet na bango na maboko na ye na kombo na Yesu. Na ye na kombo na Yesu Kristo. Na ye na kombo na Yesu. Tu as dit dans ta parole. Nyonso toko senge pa na yo. Na kombo na Yesu. Eko pesa mena biso. Yango biso lokola mutu moko na butu alelo. Toyeka na kombo na Yesu. Lokola yo zalaka na sima ya maloba na yo ya basali na yo pona kokokisa yango topusani na kombo na Yesu Nzambe kokisela biso epi biso moko batoto ye na makambu na biso na sama kolomlo na yo kolo tondimike yo kosalela biso poza Nzambe tondimike yo kosalela biso po temeza maloba na yo olekaka libanda maloba na yo te olekaka kote ya maloba na yo te ndako alila mobali na ye bana na ye ba projet na bango na ye kokitisa yango na se na makolo na yo na kombo na Yesu Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Mosinga otuninga requête te. Ok. Tobondela pona tolo na se nzamba sala tolo na se ngolu tolo na se ya chaîne tolo na se na Kinshasa tolo na se na Angola et puis tolo na se na France nzambe vraiment tinda ba partenaire nzamba tinda basali o bakoya ko porter tolo na se na mutema na kombo na Yesu yango ndi requête na Seigneur, tuza kobindela pona groupe d'intercession aux Nzambe mokonzi ya tolo na Nzambe. Tobondeli na yo Yesu Mesia.
yaya bisiko zali tombola mongongo bendela pona tombola mongongo bendela Adonai mona les faibles commencements Adonai Zambia bikama tolo na se mission na yo na kini na maboko na yo yawe esika basali nyonso ya tolo na se na Kinshasa bazali na maboko na yo esika nyonso ba intercesseurs ya tolo na se na Kinshasa na maboko na yo na Angola Yesu na maboko na yo kolo esika nyonso ba serviteur ba servante ya tolo na se na Angola na maboko na yo Zambia bikamo nzambo apesaka vision yawe biso pe na France awa na maboko na yo baaktivité nyonso oyo eza ya tolo na se na maboko na yo tolo na se télévision na maboko na yo nzambe ya nzela ya YouTube yawe telema nzambe Adonai telema esika nyonso ba evre ya tolo na se ekobanda osala na maboko na yo tolo na se orphelinat o tolo na se association ba evre na yango na maboko na yo nzambe mokonzi ya kokamwa telema toza na posa na yo kolo bibele yebisi biso yo yaka esika babelelaka yo Adonai Pasteur Chérubin na maboko na yo prophète Eric na maboko na yo Pasteur Amos na maboko na yo évangéliste Francine na maboko na yo évangéliste Anna na maboko na yo tomitiki na maboko na yo nzambe tomibombi na se ya makolo na yo évangéliste David na maboko na yo zala elonga zala bikamwa zala mokonzi likolo na nyonso nkolo yawe tolo na se kende bibale na bibale tolo na se katisa bamboka na bamboka na kombo na Yesu Kristu na kombo na Yesu Kristu toza na posa na yo nkolo biso moko tokoki te Yesu Masia biso moko tokoki te tinda baintercesseur baintercesseuse na tolo na se nkolo mpo na lokumu na yo tinda baservante baserviteur na tolo na se nzambe mpo na lokumu na yo bao bakotelema bakosalelo na lokoso te bao bakotelema bakosalelo na motema Yesu bao bakopesa corps âme esprit na bango nzambe mpo na koservir yo zala na biso batela biso makila na yo bomba tolo na se na kombo na Yesu Christ au nom puissant de Jésus Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni parce que tout ça qui na présence na ye et comment mieux te moto moko te ayepa na ye azongolenga yaki naza vraiment na konzima sije na yo opresente liboso na nzambe ayoki yango mpe akosala yango pamate alobi ete azozela nani ya kobondela mpo oyo asala biso tosangani mpo tobondela nzambe bafidele bandimi ya Yesu Kristo na nzemisemi ete Yesu Kristo apesi biso biyano oyo ezali na baproblème na biso. Amen. Alors esengi na biso tozomusaka toujours lokumu epai ya nzambe kolandisama makambo oyo nzambe asalaka mpona biso yaka eza sujet ya malamu epuis tozalaka esengo ntango tosalaka tombe na nzambe. C'est pour cela David a dit nazalaka na esengo ntango bayebisaka ngai nakende ndako na nzambe. Pamba te David, parce que David avait compris que eza wana nde bisika oyo azwaka lipamo na ye oyo mokili ekoki jamais kopesa ye. Alors alobi yango susu appelé lui alobi soki vomi nazala na nga un jour na présence na ye ke nazala 1000 ans hier parce que epa na ye kozala epa na ye kaka mokolo moko ekoki kopesa yo vi mobimba eternité nyonso echange vi na yo eternité mobimba epuis sekonde okino na lola vi na ebongwani. Donc c'est plus important de demeurer dans sa présence. Alors nanina encourager les sous bandeko bazaki katata biso otezitaka te lorsqu'on dit tokota ba programme nyonso semaine mobimba mo tout ça ka ba intercession. Si vous avez des gens, si vous avez des personnes qui ont des problèmes, si vous avez des gens où bazana ma problème ou ba kena musika ba problème ezali yaka na ye awa beti li solo tolona, c'est parce que yo moko déjà ozo témoignage na yo déjà par rapport à si au nzambe opposé panaye. Donc tika ete sujet na yo bondeli siko awawa nzambe a résoudre yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Sujet na yo présent na katu esika ezala sujet oyo lorsque nzambe akorépondre yango emema bato mosusu ya kondimi na nzambe ya tolo na se. Amen. Sujet na yo emema bato mosusu bato batikala jamais kondimi na Yesu asalaka. Mais à cause de ce na yo le nzambe ako résoudre des problèmes na yo nzambe apesa yo solution na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.
te pamboli nzambe pour clôturer, te pèse le père à maman, zana maloba koloba, et puis te clôturer. Naza maloba te papa. Tozaka na besoin de soutien pour na tolo na se Angola. Tozo qui déjà place, tozo mais de babani ko ménager hein. Tozo ménager, tozo na besoin bambunda, tozo na besoin bitoko, pour bisoto na se toza bato a sekaka. Tozo na biso na besoin kitite, tozo na besoin de bitoko kolala na se, kotanda masi ba bitoko na bino ya bato bangola kuna nde ezalaka. Muto amoni alinga somba te toko, alinga somba mbunda, alinga somba micro. En tout cas, soyez les bienvenus, portez ouvertes aux a vraiment na besoin de sungi pour te ba ko bongsi sika o to ko pousse na mikolonia so pour nzambe loko le sika lango esi ezwami. Merci. Nzamba zolokumu lolenge moko nzamba ebisi biso le beaucoup epesaka nde yango nezwaka. Donc la main qui donne, le sale qui ré. Donc au moment où tu donnes, c'est alors que Dieu va te donner. Donc c'est ça. On est à la fin, comme d'habitude, pour se présenter au Biminayo au Tikibiso. Donc moi, c'est le pasteur Amos, ici à Kinshasa, Tolo Nassé, Kinshasa. Maman Tolo Nassé, France. Bonsoir papa, nanga kina loba boye. Ba ser na mala za na e lobi pona message mama lingaka pesa e. Sola na pasteur nde muto obenga sikosi nani. Omoni mambo ba message ezalaka trop compliqué ya. Mambo ba message ezalaka vraiment trop compliqué. So toza na attention moko o bibe talisi biso, bibe zo esa biso na domaine wana faut examinaka. Yango mona soki ya fifo zu message okoko kende na ngombala moko pa muto yo azu message te peut-être aza muto a maîtriser ka ta mususu likambo te. Yango moni na tolo na se soki biso soto zu message to ke nango pa pasteur Chéribin o solo na pasteur pasteur etala na zu message pona ndeko kingande puis pasteur nde ako juger bon est-ce que okotisa ndeko boso la conférence pour pesa mo transmettre message na misu na ye ou bien ye moko etanke mosala nzambe nda osolola na ndeko wana ko pesa pena message mbala moko boye en tout cas ezala vraiment danger mingi pe glissante na côté wana donc ndeko mame choisi a obenga pasteur basolo lebi pasteur obenga ya pasi. OK, merci. Gasso pasteur a bosani na rappeler. Oui. Non, comme la pasteur pour n'ebisa. Ouais, mame faisait obenga pasteur basolo là. D'accord. Et puis bakota ndeko. OK, to sali bongo to kutani ka mercredi. Nzamba bomba biso. Merci maman. Amen. De rien pasteur Amos. De rien mame Frazi. Bien aimé nzamba pambola biso sotozala. Merci de Godé. Pambola ma Godé 80 Godé 53 pambola mama ndeko nanga précis nanga. Tokutani mercredi, que Dieu nous bénisse. Mercredi à 23h.